Bande ko balandi ya Vomu Television, mbote o mabota na bino, na bisika nyonso ye bino bozwami. Lisusu pona kolanda Vomu Television na nzela ya ba manaka na yango oyo eko kumbela kabino. Se na tina ya kulamusa makanisi na bino pambate. Vomu Television ezali etando ya bola musiba indo na pongi. Etando ya bwana pe maile ya baindo. Etando ya bonsomi. Totondi bino penza botondi ba bozwi lisusu libakwa kozala na biso elongo. Awa na kati ya République démocratique du Congo pe ba bozwi libakwa kolanda biso libanda ya mboka na nzela ya internet. Bambote mingi bisika bozali. Vomu Television ekanisaki kokumbela bino émission ya sika na kombo ya Bizaleli. Oyo wapi torobaki na bino na kati ya émission iye tokolakisa tokolobela ebele ya makambo na kati ya mokili. Pambate Bizaleli nde zali kozala ya bato na kati ya mokili. Bizaleli nde simbi bomo ya bato. Poete esika nini oyo ezangi Bizaleli. Atako epai ya banyama bazali na Bizaleli na bango. Epai na biso pe bato na biteni nyonso toali na Bizaleli na biso. Nde tarantina o totalisaki bino ete tokoyaka kolakisa bino ya mabe ya malamu se na tina ya koluka kaka kozongisa lisusu kiboyindo na biso na isika pe kotia malamu. Bisika mabe kozala tolongola mabe totia malamu. Bisika malamu ekozala to simba yango penza na bokasi tokolisa pe lisusu pona koluka bongo mbongwana na kati ya bomo na biso. Tala mokolo malelo to ye lisusu kokutana na bino na kati ya émission ye Bizaleli pona kosolola biso na bino na moko na kati ya Bizaleli oyo tomonaka na kati ya mokili. Lelo biso na bino tokolobela ezaleli ya bana ya balabala. Kasi na kati ya émission ndenge tolakaki bino ete posa na biso kozala penza te to yaka biso moko kosolola na bino. Yango to bengisaki bino boyaka to kabolaka makanisi to lobelaka pona koluka kotia pona koluka kopesa toli epai ya baye bakolandaka biso. Nde lelo na kati ya émission na biso tokozala biso moko te tokozala elongo na mobiangami na biso oyo elongo na bango tokosolola na bango pe tokokabola makanisi na bango kolandela ezaleli ya bana ya balabala. Mobiangami na biso na kombo ya Tata Lutumba nde tokokende pona kopesa bango mbote. Tata Lutumba mbote na biso. Mbote mingi ndeko mopanzi sango Tata Mupepe elongo na babiangami ba téléspectateurs automobenga bongo balandi baso abisika biso biye bongo bazwami bambote na bango ebele. Nakoliki ya boni santé ingeta santé na biso nzoto kimia ezali o biso tokolobaka ete kimia ezali na kati etumba. Bozalaka mingi na daja koloba kimia ezali na kati etumba. Elaka penza nini ya moto kota pena na mosimbe manaka na biso. Ingeta kimia ezali na kati etumba ni koloba ete na baye bazali kobunda etumba bazoko vivre nzoka nde na kati ya bomo oyo bazako lekisa yango na kati etumba ndenge tokomona ka soda na kati ya guerre. Soda soka ke guerre masasi ezoko beta mazolia masasi ezoko beta membala mususu pa kosokola masasi ezoko beta bala mususu akosala pe musala songolo elingi koloba ete soda azali malamu kasi na kati ya etumba yango pe biso lokola toza kobungela baindo nde tokolobaka ete kimia ezali kasi na kati ya etumba lobi kwa baye. Matono mingi bandeko balandi ya Vomu Television kimia ezali na kati ya etumba ya lobiko ya baindo. Tata Lutumba toyebi te soki to lakisi bino to présenter bino malamu soki ezali na auto zangisi boba kisapo ete bandeko balandi baso sola pe bayeba nani yango tozali na ye na kati ya plateau ya Vomu Television mokolo mwalelo. Ingeta matondo mingi na kopesa biso maloba ndeko mopanzi sango ezali penza bongo biso tozali Tata Lutumba luvuvamu oyo bongo tozali moko ya moindo na kati ya religion africaine ye toza kobunda etumba oyo petoza na kati ya molongo ya kozala bakandi na kati ya lisanga ya vuva. Matono mingi bandeko balandi boyoki oyo ezangaki biso tango mosusu kobakisa likolo ya présentation na bango. Tata Lutumba lelo tobengisi bino na Vomu Television na tina ya kosolola na bino na émission na biso nano Bizaleli oyo ezali émission ekolakisa bato ebele ya makambo tango mosusu tosalaka na kati ya kozanga koyeba toyebi te soki ezalaka malamu to pe mabe bino nde moto boya kotalisa biso yango ezalaka malamu to pe mabe nde tokanisaki kobengisa bino lelo tokoka kosolola na bino na moko na kati ya Bizaleli oyo tokolobela ma ya likambo na biso ezaleli ya bana ya balabala. Nakolika bozali congolais tango boli boza moyindo c'est que bozali africain na kati ya mabele ya baindo
boyebi tant to bi esaleli ya bana balabala boyebi nani yango to benga mwana balabala ndi tala mama likambo oto kosola na biso mokolo malilo kasi na koyoka bino nanu na thème wana to proposer bino bo sentir ngoni ngoni na kati ya nzoto na bino matondo mingi ndeko mopanzi sango tokoliki ete lisolo ya émission oyo tobengi bizaleli eza likambo ya tina makasi po ete ndakisa na mokolo malelo tokoliki ete etumba makasi oyo bayindo toza nango na mokolo ya lelo ezali etumba ya bizaleli po ete na kati ya bizaleli uti wapi ezali kaka kozala nde botaka bizaleli lingi koloba ete lokola tozali esengeli pe bizaleli esali ezala ndenge pe tata mokeli azali aza pe na bizaleli alors biso pe bato tozali pe toza na bizaleli donc kozala nde botaka bizaleli na yango eza penza motuya makasi ya koyoka lelo émission oyo bizaleli po ete yango nde eza base mpona ntombwama ya bayindo pe ya mokili moko matono mingi émission bizaleli yango nde ezali base mpona ntombwama pe bolamu ya bayindo wana maloba ya tata Lutumba kasi tata Lutumba tokoti mbala moko na mozindo ya mama ya likambo na biso bana ya balabala ezaleli nini esalaka po ete oyo ekumbaka bana lelo bazali bana tanto bengi bango bana babotami pa ya babuti mais lobi basi retrouver na libanda ezaleli nini eyaka epai na bango oyo esalemaka ezaka mécanisme nini esalemaka po ete bana batika babuti bakende matondo mingi tata mopepe tokoliki ete koloba ete bana ya balabala ezaka liloba tolobi bana ya balabala nzoka nde na kati ya kozala bana balabala ezaka liloba nzoka nde bana oyo tobengaka bana balabala bazali bana oyo bauti na bandaku nde babwaki bango libanda to pe bazali bana oyo bauti na bandaku kasi bango moko bamibwaki libanda tokoliki ete koloba bana balabala po soki tokoloba ete bana balabala botaka bana te balabala eza balabala ekobota ndenge nini nini koloba ete baye tokobengaka bana balabala bazali baye oyo bakowutaka na kati ya bandako nde babwakaka bango libanda bamisusu pe bango moko bamibwakaka libanda yango wana okomona ete bakoze kobwaka bango libanda na lolenge nini pe babibwakaka libanda na lolenge nini matondo tokoliki ete kobwaka bango libanda to pe kobwaka mana bango libanda soki tokokende na makambo etali cause mingi cause de base mpona biso bayindo lelo ezali kaka mondele cause de base tokoki toluka cause songolo kasi de base eza kaka mondele na lolenge ingeta matondo mingi na kotuna biso na lolenge kani tokoliki ete mondele azali base ya kobwaka mayabana na balabala mpona nini ndakisa lelo tokomona ete epa ya bayindo mondele aye na mateya na ye ya mabe mateya wana akopesa ngo na banani akoforme nango bapaster ntango akoforme nango bapaster nde kosala ete ntango aformaki bapaster na mateya wana mateya ndakisa mateya ya kindoki aforme nango bapaster mpo badétruire jeunesse ya bayindo tokoliki ete mateya wana ya kindoki eyeli na nzela ya baeglise kolandela bongo ba prophétie soit disant ba prophète soit disant ba voyant to pe bongo na bongo ba kopesaka ba prophétie ya mabe oyo ezoko détruire bana lobi ezalaki ete ndoki ezalaki koko to pe mpaka pona nini mondele alingaki te bilenge bazwa boyebi epa ya bakulutu nde sikoyo mpona bakabola bango malamu bakoloba ete ndoki nde bandoki eza bakulutu bakoko soki ka moto abimi soki ya pembe aza ndoki sika oyo nakomona ete tata mokeli atindi sika oyo bilembo ya tina epa ya bayindo po ete eya komatisa bato bayindo nde kosala ete mundele na tiktak na ye ya mabe sika oyo abongoli shema akoloba lisusu te kindoki etikali na bakulutu siko abongoli alobi kindoki ekomi na bilenge paster na lokoso ya mbongo akoyamba ndakisa libota songolo oyo ayebi ata tina bayeli te me mbala mosusu na kati ya baprofesi na ye eloko ya liboso akobandela po azwa mbongo eloko ya liboso akobanda abandi koluka bandoki nde sikoyo na kati ya koluka bandoki akoetudie libota wana
soka moni eza na bana moko bazana bilembo makasi pasteur akokendo kokweya na bana wana pona kotalisa ete bana wana bazali bani ba pasteur bazali basali ya nzambe tango yo lobi ke ako utiliser le kutana soki siko ezali ke nzambe ne mutu inspiré ye alakisi ke na libota o wana bandoki bazali tango yo lobi ke ba pasteur bazali bato le kutana bongo bango asola na nzambe ti ozotia bango na isikani c'est que yo ndimela bango te matondo mingi tokolika ete koloba ete ba pasteur bazali basali na nzambe mbala mususu ezaka kozanga koyeba ya baindo pona babenga ete pasteur azali mosali na nzambe ponani nde mosali na nzambe ata yo ndeko na ngai mosala oyo zo kosala eza mosala nzambe cordonnier mosala oyo asalaka eza mosala nzambe po ete tango bato bazokata na mapapa balele pa ya nzambe balobi ete nzambe sunga biso po ete mapapa ezokokata na biso nzambe atindi cordonnier aye abambeli bato wana mapapa siko cordonnier wana asali mosala nani mosala nzambe asali mosala nzambe alors mosala nzambe eza kozala pasteur te siko ni ezo provoquer bango ti balobaka bongo eza lokuta ezali lokuta po ete masolo oyo baza kobetela biso masolo ya kindoki ndeko na ngai kindoki eza eloko nini kindoki eza eloko nini babwakisi bana na babalabala na kozi ya kindoki soki totuni kindoki na lolenge kani masolo oyo bayelaka biso ya kindoki eza nini balobi ete bana bazolia bato bana bazofina bato bana bazopumbwe na butu tokoliki ezalaka bongo ndenge toyokaka me kasi lelo soki tolobi bala mosusu tosolola masolo ya kindoki kindoki eza te ezali na lolenge kani soki balobi ete kindoki mutu apumbwaka na butu babwaki mwana na balabala po apumbwaka nani oyo si amona mwana na butu bala mosusu na kati ya ndako mama ye akuti esika mwana lalaka mwana zate e na tongo amoni mwana ye kotoke pe mwana yebisi eke mama na uti musala to pe na uti kopumbu eske za babimaka na mosunité babimaka na molimo matondo mingi soki ete babimaka na molimo sika oyo tango nani oyo nano si alota te ndoto aza na poto aza swati na kisantu malau aza swati na bamususu balotaka bandoto oyo nazalaki kutu na braza nakutani na ndeko songolo siko totuna bango mutuna akendaki braza na tango ni akendaki braza tango ni batu mususu akenda na poto te me aloti ndoto aza na poto akomaki kuna ndenge elingi koloba ete soki hypothèse ya koloba ete kindoki eza kopumbwe na butu soki ke bakendaka na molimo elingi koloba biso nyonso topumbwaka na butu biso nyonso topumbwaka na butu po yo okomaki mwanda ndenge nini oyebisa bato ete nalotaki ndoto nazalaki na mwanda eputa kokendaki mwanda te se kopumbwaki omoni elingi koloba ete kopumbwe wana ezalaka te soki tolobi ata toloba ete ndoki baliaka bato bana wana bazoloba bakobeta bango voire même bakende kondimisa bango na makasi ete baza bandoki mwana koloba o nga nalia mutetel nalia mutetel tokende ata na hypothèse kolia bato lelo oyo liwa ezali nini balobi na biso liwa ezali molimo atiki nzoto nda zongi na mokila molimo sika oyo soki bana baliaka bato sika oyo milimo wana ezongi na mokila molimo banzoto ya bato bango balie yango nde tokenda tozwi bango na sana toke kotika bango na mbetseke sika oyo ye mwana wana oyo alie nini totuni na mutuna alie nini alie mosuni to alie molimo po molimo yango nde ezongaki patata mo na mokila molimo mosuni yango toke kotika na mbetseke siko ye mwana wana alie nini omoni ke tokoseli bana makambo ndeko na ngai ndeko lutumba ingeta matondo mingi bandeko balandi ya Vom Television kusali kolanda ndenge ndeko na biso bazali kopesa ya bango makanisi kolandela sujet oyo twali kosolola mokolo ya lelo kasi bango bakei koincrimine mingi balobi kobwakama ya bana na balabala cause principale ezali bongo bapasteur tozongeli bino ndeko lutumba towuti koloba awa ke bana bazali bato oyo babotami epai ya baboti na bango tango yolobika ki cause principale ezali epai ya bapasteur bongo baboti bazali na mokumba nini epai ya bana po ete batika kotika bana bango mbali bana po baboti pene bazali ba responsable kutu liboso afa bapasteur yoke mingi kaka na angle ya bapasteur ndeti mutu moko kana bango ni boza ba problème motiki bakolo bana po na baboti sika
matondo mingi ndeko na ngai mopepe na lolenge toza kosola lisolo eza na tina makasi po ete na lelo soki tolobi ete responsabilité ya baparent mais na bango baparent mal formé na bango baparent mateya oyo bazokoencadrele bana bazwi yango na ngai omoni mateya oyo bazokoformele nango bana euti kaka na bapaster mpe na bisika bango bake kolekisa bitelo ya nani base mundele kaka mundele nde cause de base cause principale parce que tellement que baparent baza mal formé amoni pasi pendant 9 mois maman amoni pasi 9 mois aboti mwana na ye pe ngonga moko boye mutu moko aye koyebisa yeke mwana wana aza ndoki pe mama na kozanga mayele azwi pe mwana wana abengani ye abimisi ye libanda akende kotelenga est-ce que eza normal soki eza formation ya mabete baparent baza na responsabilité ya makasi na destruction ya bana kasi cause mateya eza mateya oyo bazwi epai ya mondele na nzela bamangomba mpe bitelo ya lolenge na lolenge nde bayebi te lolenge kani babatela bana omoni bayebi te lolenge kani babatela bana yango komona ete mamako azondima mpenza ke mwana na yake nda kofina moto toyebi te ata ndeko mopepe mpenza tokomona lelo nanu mpe toyoka mpe teke mwana moko apumbwaki kuna mutu moko aloba mpenza ke antuka nga mutu moko ndoki ayelaki nga na butu abeti nga makofi na basabo balobaka kaka bafinatomonaka eza na bato bapumbu essence esili likolo akoyiba na ntongo mpe bamoni ya solo ezaki tomona yango tala yango na bitando toyokaka mpe na masolo matondo mingi nyonso tokotala elimboli teke eza bosolo tokolika ete soki ezalaki lolenge wana mbala mosusu elingaki kozala pasi mpona nini ndakisa lelo mwana alali na butu pa na bango me balobi apumbu akefina mutu ye mutu maboko mikie me tomonaka bafinaka donc bango bandoki spécialité na bango ezalaka kingo babetaka bacoup de tete te na bamakofi te bango kofina kaka te eza masolo oyo eza mpona destruction ya jeunesse africaine mundele a détruire jeunesse africaine na balolenge ebele oyo wana tozwi kaka hypothèse ya kindoki ya mate ya mabe na nzela bapaster me mundele abebisi lisusu bilenge ya baindo apolue nature ya baindo na makambo ya mabe mabina milangwa elateli mabe elobeli mabe esaleli mabe moyibi nyonso wana mundele azokotelekomande baindo a partir ya musika mundele azotelekomande baindo po ete maye oyo lolenge oyo ye apreparaki mpona kobebisela jeunesse africaine ayebi ete jeunesse africaine bakotikala kobunga te kolandela lolenge oyo ye abungiselaki po ete na lelo mundele abebisi nature tokolika ete na kati ya kozala ya bato ndakisa na lelo mundele abebisi nature makasi na lolenge nini mundele abebisi nature tango tozolimbola bandeko balani baza na posa ya koyeba bozindo ya mai oyo tozosolola mokolo mwa lelo ntango epesameli bino na kolimbola lolenge nini mpo bozoincrimine mondele bobimisa yango na mpwasa po ete bandeko bayeba ete base ya destruction na biso ezali epai ya mondele ndenge oyo boza kotalisa matondo mingi tokolika ete motuna ezali malamu na ndenge nini mondele azodétruire jeunesse africaine to mpe bilenge ya baindo ndakisa lelo tokobona ete phénomène kiyanke tango bana babwakami na balabala bapara babwaki bana na bango na balabala bana na bango bakei kokoma soi-disant bayanke mais phénomène kiyanke eza eloko oyo ezokoboma baindo na lolenge moko akosakana te kiyanke eza kindoki po ete na kati ya kiyanke okomona ete yango ebebisi jeunesse ya baindo lelo elenge ya moyindo oyo aza yanke amimoni yanke aza suna kobanga eloko te nzokande na kati ya kozala yanke akobosa na ete na mokili eza na baprincipe ndakisa principe ya lipamboli na libabe ndeko na ngai mopepe est-ce que bilenge wana bayebaka principe ya lipamboli na libabe oyo bamibengi bayanke bana oyo tobengi ya balabala bango mpe bayebi lipamboli na libabe me bayebi yango te nzokande notion ya lipamboli na libabe eza notion de base oyo etambwisaka bomoi yango me bilenge wana ndenge babimi na balabala batenaka konti nango te
ndakisa tokomona ete elenge waza yanke pona ye eloko ezate yo sanga nini keba yo keba ngana juja ngana saboy na ba langage oto yo kaka na neteni na bango mais okomona ete elenge o azali yanke akobanga te mbala mususu soki ameli alangwe azwi kaka tomboli loboko mbata na nzoto tata na ye to akobeta tata na ye mbata pona ye ayebi ete zeloko te nzoka ete na principe ya lipamboli na libabe boyebisa ngai moto ndeko wana azwi nini elenge wana azwi nini azwi lipamboli to azwi libabe oyo abeti tata na ye azwi mbala moko libabe na loi ya nature sika o libabe oyo azwi wana il faut se manifester tango akobima na nzela libabe wana lokola elataki ye yango mpe kaka ekotinda ya sani na ayiba soki ayibi azwi lipamboli to azwi libabe azwi ka libabe akomi nango mibale lokola nyonso mibale esengeli se manifester tango akopusana lokola si aza na kwiti mababe ya liboso ezosala akozwa mpe ka lichette na nzoto ndeko na ye akati susu azwi lipamboli to azwi libabe azwi mpe ka libabe sikoyo totanga bilenge wana par jour babimaka na kombele mababe oyo bakenda kolala nango omoni sika oyo soki lelo asali mbala mosusu 80 mababe abimi na 80 mababe lobi susu bamabe abimisi na 50 mababe yebisa ngai bomoi ya jeune wana ekozala ndenge ekozala ya malamu me akozala ka muta mababe bomoi na ye mpe kobonga lisusu te na mayele kosila ye omoni yango wana na bozindo nango okomona sika oyo ete lokola bilenge bazangi mapambo sikoyo totala na kati ya nature ya bayindo lelo na pourcentage ya bana mboka soki lelo toza 80 millions ndenge toyokaka 80 millions to mpe 90 millions soki tolobi population sika oyo bazali bongo bazali bilenge oyo baza ya balabala baza bongo sika oyo soki ke 80% ya bana wana bazali bana ya mababe sika oyo lelo eske Congo ekoki kozela kobonga matondo mingi bandeko balandi ya Vomu Television bozali kolanda biso penza na kolika na bokebi ndenge wapi toli kokende malembe na kati ya émission na biso tolobaki émission yebizaleli ezali kozala ya bato na kati ya mokili po ete yango simbi bomoi ya bato kaka na kati ya bizaleli esika wapi tokozwa mapamboli tokozwa ntombwa tokozwa nkita kaka pe na kati ya bizaleli esika tokozwa mababe kufa mainyonso ya mabe na kati ya bomoi na biso yango tolobaki toye ina tina ya kolakisa bino toluka kolongola ya mabe toyingisa ya malamu ndeko lutumba tozongi so epai na bino nalandi bino mpenza na bokebi na lolingi kani bowuti komaniola sika watozonga nanu na kodefa motuna na biso ya mibale oyo tolobelaki mokumba ye baboti bazali na yango epai ya bana sika wana ntango moboti akei na mwana na ye na église bakangi ya zandoki to mpe moboti ye moko na kati ya ndako amoni ete kozala ya mwana oyo elongobani te akonfirme na mai oyo batalisi ye na église na ngonga oyo wana mpona bino baboti wana basala nini parce que pasteur abini lokola ndakisa toloba elongi ya nzambe epai na ye alobi ke mwana oyo aza ndoki avandaka te na kati ya libota baboti bakosala nini po ete bakwa koencadre bana na bango na lolenge ya malunga po ete babima te na libanda ndeko lutumba matondo mingi tokoliki ete ndeko na ngai na moboti oyo akumbi mwana na ye pa pasteur pe pasteur akangi mwana na ye ndoki mais esengeli moboti wana azongisa nanu makanisi na ye sima nanu na pasi oyo amonela mwana wana pe amitunaki ndoki yango oyo baza koyebisa ye mwana yango azwi yango wana pe bapesa bapreuve soki kaka eza bapreuve morale mais eza na ntina te eza nango na ntina te mbala mosusu soki tokoloba preuve oyo eza palpable eza balakisa esika oyo mwana wana alambelaki moto oyo aliaki omoni soki mwana na aza na esika oyo akalingelaki moto balia te sika oyo mama wana moboti wana akondima ndenge nini esengeli sika oyo baboti bazala mayele basosola ete mateya oyo baza koteya bango ezali mateya ya lokuta mateya oyo bazokende koyoka
soi-disant ba voyant ya zo mona même bala mususu voyant ke ya sala accident mais ye moko amonaka mais voyant sala accident akokaki te amona ta ete mutuka oyo ya zo mate zo kende ko sala accident siko bato alolenge wana baza bato oyo akolanda moto oyo babengi mbala mususu ba voyant mususu alobi nazo pesa mbongo akisi même mbala mususu ye moko aza mobola. Est-ce que bato ndenge wana baza bato tolanda ezali ba prophétie ya lukuta baboti bazala ba responsable esengeli koyeba ete tango yo moboti oboti mwana na ye ndambu ebele ya ba pourcentage ya responsabilité ya mwana wana eza na maboko na yo moboti 60% mwana za innocent na 40%. Omoni nesika oyo esengeli encadrement ya bana ezala malamu mwana orienté ye yekola bilembo na ye yekola bilembo na ye yango wana esengeli totanga lisusu eza malamu komona vuva mu télévision lelo eza etendo oyo etangisa bayindo matondo mingi bandeko balandi toli kokoba kaka na mituna na biso epa ya tata lutumba tomonaka mpe bana moko oyo baboya toli tata tei bakangi nango ye mpe ndoki te mais ya boya na ye kaka toli aboya na ye kovanda epai ya baboti na ye ye moko asepeli kobima na ye libanda akoma na ye mwana ya balabala siko mokumba wa tozongisaka bapaster to mpe tozongisaka kaka epai ya baboti matondo mingi tokolika ete ne bandeli ya mission tolobelaki biteni mibale tozali na bana oyo babwaka bango na balabala pe bana oyo bango moko bamibwaka na balabala nde eteni wana ezali eteni oyo ya bana bamibwaka na balabala mokumba epai ya nani tokolika ete tokozonga kaka ne bandeli cause principale de base eza kaka mundele ndeko na ngai eza kaka mundele po ete mwana oyo amibwaki na balabala esengeli toyeba mwana wana banzela nini ya lekelaki po akende ko se retrouver na balabala okomona ete mwana wana alokoti bizaleli wana na nzinga na ye mbala mususu baboti batei mais tellement que nzinga eza kobeba mwana moya résister eza te tokomona ete lelo oyo mundele a polluer nature ya bayini ndakisa na lolenge kani ba film pornographique osomona oyo bana bazokotala ekopesa bango mayele to buzoba ezokopesa bango buzoba bakwiti oyo bazokende komela na bakartier ekopesa bango buzoba bilatela oyo bilenge basi lolenge elateli na bango mais bazokoloka nature elenge mwasi abimi alati lamba pamba azotambola na nzela yebisa ngai azotambola na mapambo lito azotambola na mababe ye moko aza mopesi mababe pe ye moko aza moyambi mababe ya bayi bazomona omoni nde siko nature eza ya kobeba yango wana komona ete bino baboti bozopesa na bino toli kasi lokola libanda eza ya kobeba mwana ke ya meli masanga ye moko alandi baninga na ye na libanda amibwaki na libanda lelo lobi azolala su na ndako te lobi to sima lobi alali na ndako te responsabilité eza pa responsabilité eza ka epai ya monele na nzela na biso moko parce que par la responsabilité tokokoma na esika wana po ete tokende kokabola sika oyo responsabilité ya moko na moko pe role ya moko evandela esika nini ntango epesameli bino ndeko Lutumba par ya responsabilité ya moko na moko ya leta ya baboti mpe ya ye moko mwana wa mibwaki na balabala matondo mingi ndeko mopanzi sango tokolika ete responsabilité ke isika oyo epai ya banani to mpe tosala nini tokolika ete na mayemateli responsabilité lokola bana basi babebi baboti babeba nzinga esi ebebi biso banso tobebi lelo meme bano toza kobenga ya balabala meme bano batikala na bandako basi balataki bana balabala meme bano baza kobima na bandako bazokomela bamasanga bazoko ezali na bango pe ya malamu te bazokomela bakwiti ya lolenge na lolenge me autaka na ndako mwana azouta na ndako me azokolata malamu te elingi koloba ete lelo do bana balabala baza lisusu te bis donc bilenge nyonso lelo bana balabala po ete ezaleli ya mabe ya bana balabala ezoki ntina kati ya bandako sika oyo lokola biso banso tosi tobebi tosala nini mpona korécupere sikoyo bana osi babimi na libanda tozongisa bango nano bazonga na kati ya mabota na bango po stabilité kwa boko kota po mona soka bimi ta mosusu toke toteye tokopesa ye nini tokolakisa ye nini oyo ekoconvaincre ye po azonga lisusu na kati ya mabota na bango kokoba bomo ilolenge
ezali là matondo mingi tokoliki ete responsabilité awasika oyo ezongi na moko na moko ezali prise ya responsabilité ya moko na moko ayeba kojouer rôle na ye moto na moto na esika azali il faut ajouer rôle kobanda nanu na l'état oyo tobengi gouvernement il faut ye mpe azwa part de responsabilité po ete kokamba bilenge ya lolenge wana l'état akoki azela te ke mboka ebongo kokamba bilenge oyo baza na mababe nzoka nde balobi ete avenir ya mboka eza na maboko ya bilenge bongo te eza bongo avenir ya mboka eza na maboko ya bilenge siko soki bilenge baza mabe mboka ekobonga ndenge nini esengeli kobanda kobongisa bilenge sima kobongisa mboka alors l'état il faut azwa responsabilité na ye na maboko première responsabilité eza nanu l'état pe responsabilité ya moko na moko ayeba kojouer rôle na kati ya société tokoliki ete na ngambo etali l'état lelo toza komona bilenge ebele bazangi eloko ya kosala baza koyengayenga na bakartier mais esengeli responsabilité wana l'état azwa yango na lolenge ekalindakisa lelo tokomona ete responsabilité ya l'état lelo soki gouvernement na biso to pe l'état na biso balobi ete esengeli bongo babongisa bilenge ezali difficile mais eza facile lolenge nini otalisa difficulté pe facilité na yango matondo na kati ya koluka bapiste de solution lelo tokomona ete ndakisa bilenge wana esengeli encadrer bango kotika bango lisusu éparpillé ndenge bazoko éparpillé koyingana na Kinshasa wa te esengeli encadrer bango ko regrouper bango lelo mbala mususu elenge akeya asali kikulu na kuna bokangi ebotie na boloko na prison kuna akeya avandine kana kati ya prison avandine na boloko bozoya kotikele mwa loso oyo mbala mususu ezokuta pe na maboko ya population azali pauvre mais eza mabe eza perte eza manque à gagner lelo bilenge wana esengeli encadrer bango sima encadrer bango kopesa bango mate ya formation tango bazwi ba formation kokoti bango na kati ya misala mais lelo ko bomba bilenge na ba prison eza perte OK na prison moko baza 5000 jeunes 10 000 jeunes bavandi wana pendant autant des années l'état bimisaka mbongo po alesaka bango ba madesu na baloso mais eza perte kozwa bilenge wana kokende na bango ko isoler bango même isika moko songolo pe kopesa bango misala ya bilanga pe misala miyeba yebi osomona na kata ba piste de solution l'état faut sa responsabilité na yena maboko akoki atika bilenge ba inga te na mboka esengeli ndeko na ngai bilenge wana bazala encadrer ndenge baza wana bazangi tina te po moko na moko azwaka elembo pa ya tata kela likolo na si oya yelaka alors tango ki aza encadrer malamu bokomona ete akosala pe oyo ye ya yelaki mais ceux qui bobombi na boloko bobengi prison centre de rééducation totuni mutuna ndeko mopepe est-ce que penza na baboloko na biso bapesaka bango mateya éducation bazo beta fimbo bazo beta bango po banyokola bango na mabe o basalaki bazo pesa bango éducation bazo beta bango matondo mingi bazo beta bango po basalaki mabe matondo mingi lelo sika oyo bokangi bango botie bango na ba prison bobeti bango na ba film sima lobi babilu est-ce que bana ngo batika kikulu nango batika kozala na balabala bazongelaka na bango kutu mingi bakoma kobenga ngo esika kolala oyebi ke boloko babenga ngo ndako kolala makala wana ba transforma ngo na ndako kolala soki kuta umeli libanda vome asala mabe yake ndo vanda na makala siko yebisa nga eske wana eza centre de rééducation te esengeli bazwa mateya ya malonga mateya ya tina oyo kobongola bango kolave bango sokola bango ba cerveau babongo omoni tango bokotisi moto na mosala na tango azoko nyoko amelandakisa misala bilanga tango bozwi bango bokena bango so esika moko songolo basala bilanga bokomona ete tango azokitisa azotangisa motoki na ye ezoko purifier ye pe mbala moko mais na tango bobombi ye na pamba bozwi eloko te eza mboka nde ezoko perdre na yango responsabilité eza nanu yambo moko na moko pe l'état encadrer bana wana tozwa bana wana ba bouclier te po bapesisisa biso mbongo ozwi mwa 15 personnes na bao bazana bango bakuluna te onga na bokolaka bana balabala ozwa ba financement ya songolo mpakala obongela na yo te ezali recensement général oyo eza ete bilenge na bao bazana bandako o bazana bizaleli wana ko réformer bango talatina oyo religion africaine religion vutuka po ete eza programme mobimba po ete tokoma na réalisation ya likambo wana eza programme mobimba esengeli mabongisi esali
lolenge kani tokokomela nesika oyo bana wana bazala encadré neti na oyo nesongia nzila mfumukusu kia munzala mpanda na ngola yebo na nzela motei ya yambo ya bayindo abetaka sete mikolo nyonso bazokolobela changement de mentalité kobongola bizaleli eneleko oyo babengi yango sobanza bongola bizaleli soki pe bilenge ya bayindo bazwi mateya ya kobongola bizaleli bakokoma utile na société mais lelo baza kozanga tina po ete baza na mateya ti banani bazali à la base ya kopesa bilenge wana mateya leta oyo ozoloba to pe mabota to pe bakosila mateya yango na elenge oyo osengi wana po bilenge bazala encadré matondo mingi tokolika ete na eteni oyo tolobelaki responsabilité ya moto na moto elingi koloba ete molandi nyonso esika azolanda biso ayeba ete ndenge avandi wana aza pe na implice abakisa po bana balaba phénomène wana bana balabala esila ye moko esika avandi wana moto na moto ayeba kokanisa tokoki tosala nini donc moto na moto lelo to tiakaka ateke nyonso gouvernement salilanga gouvernement setititi biso nyonso toza na part ya responsabilité mais l'état tozo kopesa ye charge ya monene po yende azokamba omoni ndakisa lelo tokoloba ete po na encadrement ya bilenge wana mais esengeli nanu yambo balongola bango pene ya bakwiti bapimela bango kwiti maintenant na kopimela bango kwiti lelo tozo komona bilenge kwiti ekomi tina 50 francs congolais mutazo langwa 100 francs congolais mutalangwe masanga mais l'état za wapi produit wana o bazoko lango lezoko uta wapi mais ça responsabilité ya l'état il faut kokanga ba société wana o bazako langusa bilenge tina na niveau ya 100 francs il faut kokanga ba société wana kopekisa bango milangwa soki lelo mutalangwe te pendant une semaine mutamesana na bakwiti obite ke quelque part raisonnement na ye ko banda ko raisonner malem nini esalisaka bango makambo wana mais ça masanga eza milangwa biloko makasi bazako mila alors l'état faut avoir responsabilité biye wana kokota te na Congo soki eza ko salemela na Congo to pe biteni songolo esengeli l'état soit responsabilité ya ko boya batu balangwa mais tango l'état atiki même na ba publicité ba masanga ezoko leka na ba télévision mais l'état yemo kwaza responsable censure ke wapi l'état tango zoko autoriser ba bêtises ezoko leka na ba télévision mais sa responsabilité à l'état azape responsable ya kobeba ya bana na yemoko potango ba télévision ezoko lakisa ba bosoto bato abolumbu bazoko leka na ba télévision mais bazwi ndingisa wana na nani autorisation wana bazwi yango na nani est-ce que na partout dans le monde ça le makabongo yoko kende na Arabie Saoudite okende osala bongo yoko kende na Iran okosala ngo to pesa le maka aw l'état responsabilité ya makasi za na ye sima ekokitana na bato banso matono mingi bandeko balandi ya ufamu télévision etando ya bulamusi bayindo na pongi to yine na tina ya kulamusa makanisi ya bayindi elenge ya lelo elike ya lobby wana topesi bongo mbote na émission elenge ya elike ya lobby epa ya ndeko na ngati ba masoma wabe bakendaka lisusu kolela pona bilenge nzoka nde bilenge bango penza nde basimbi bomo ya mboka parce que balobaka yango l'avenir du demain c'est la jeunesse tala wapi baye kolakisa biso mokumba nini oyo biso baboti nini oyo biso l'état nini oyo biso ngai na yo tozali na yango pona kosilisa phénomène ya bana balabala bozali kolanda biso penza na bokebi biso ya kobakisa likolo ya commentaire ya ndeko ezali te pamba te makanisi ezali ya bango tokoti te na kati poto yeba makanisi na bango yango toli kotikela bango tango basembola to babimisa o ezali lokola makanisi na bango lokola émission ezali bizaleli to ye pona kobongola bizaleli soki ya mabe to tika to tia malamu soki ya malamu to simba yango to salela pona koluka bongo ntombwa na kati ya bomo ipe na kati ya société na biso ya solo etandu ya kabongo ngonga toli kokende bongo malembe tokomi kobenda pena suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo tokokabona bongo te soki te tozongisi te maloba lisusu epai ya mobiangami na biso na tina ya koluka
kolobela biso lisusu to pe kopesa biso mwa maloba ya suka kolandela bongo émission na biso ya mokolo mwa lelo yambo ya kokabwana na miniti misato oyo topesi bino ndeko lutu matondo mingi ndeko mopanzi sango ndenge tolobaka etando za ngonga mingi ya kotalisa ezali kasi mbala mosusu ngonga tokolika ete eza likambo moko eza serie makasi oyo tosengeli penza tosala nango keba. Alors nesika oyo tokomi parmi ba solution to pe solution de base tala tina oyo tata mokeli abosanaka biso te atindelaki biso mfumu kimbanga pona kozongisa biso na bizaleli ya malonga bakoko na biso bazalaki bana balabala te bakoko na biso bazalaki bakuluna te ezaleli tozwaki ndezi epai wapi mfumu kimbanga lobaki ete lokola mateya ndezozanga nakei kasi na kotindela bino molakisi na kotindela bino molakisi po ete ate ya bino alakisa bino kibobino tala epai wapi mfumu nkusu kya munzala mpanda na ngolo neso ya nzila bino moko boyebi utakala bazoko talisa makambo tali bizali ena lelo tobengisi bayindo bandeko nanga tobongola bizali tobengisi bayindo boteya mabandeko nanga bayindo boya kozwa mateya na kati ya religion africaine vutuka mfumu kimbanga epai wapi religion africaine ezwami na bisika biso vuvamu toya kototanga po ete tolongwa na responsabilité ya destruction ya Afrique toya na kati ya centre vuvamu na bisika biso awa na Kinshasa pe na mokili mobimba toya kotanga pa ya Nelson Nyanzila mateya ya nsiku po ezongisa biso bato po lelo kibomoto na biso ese ekufa kala tala epai wapi sobanza to bongola bizaleli bandeko na nga bayinda bandeko oyo bazali na balabala tokolika ete boza pe na matoi ya koyoka boza maboma te ndeko na nga balabala eza na tina te balabala eza na tina te luka oyo kola musala luka omizongisa moto tika kwiti po ete ezosunga mboka te ozozela mboka ebunga nana kobungisa mboka meza yo elenge na yango wana toli oyo tosengeli topesa na bandeko bayino tozonga nesika tobungela fumu kimbango santa amona pasi pona bayindo maye oyo ayeli biso neleko to profiter po ete tango eza tango bandeko bayindo boya totanga nsiku mya simono anza la loi de la création mibeko mebikela tokolika ete tolanda programme ya Vuvwa mu télévision po tokomona ete na kati ya Vuvwa mu télévision nde tokozwaka mateya ya lolenge na lolenge etando ya bonsomi tokolika ete mingi ndeko nanga oyo tozalaki na ngomba la mususu lokola toli toyebi te soki mususu mwa moke ekobakisama mpona toyebi te nde matendo mingi en tout cas mwa moke ekobakisama mpenza te po ete na nsima ya kamera bayeli kosala biso mpenza sine tobendi pena suka ya émission na biso yango totondi bino botondi ndenge boyanolaki na libengisi na biso ya mokolo mwa lelo bandeko balandi ya Vuvwa mu télévision tokoyebisa na bino kaka ete tolobaki ekukesi ezali ya kofungwama mpona biso banso baye tokozala na makanisi ya malonga na tina ya koya kokabola pe kotalisa mpona koluka kobongola bizaleli kotika ya mabe kasi kozwa ya malamu tolobaki tokosimba biteni nyonso na molongo pamba te bizaleli nde esimbi bomoi ya bato tokolobela bizaleli na kati ya politique tokolobela bizaleli na kati ya religion tokolobela bizaleli na kati ya musique na kati ya société na biso tozali kolobela na biteni na yango nyonso tokolobela po ete mposa na biso ezali tolongola mabe toyingisa ya malamu bolandi biso mpenza na bokebi bayeboswi biso na nsima boyeba ete lelo tolobelaki bongo ezaleli ya bana balabala tozalaki elongo na tata Lutumba Luvuvamu oyo basili kolakisa pe makanisi na bango pe kopesa ya bango batoli na molongo mobimba kolela bongo sujet ya mokolo mwa lelo kasi biso oyo tokoki kobakisa na bino ezali kaka ete tozalaka branché na chaîne na biso Vuvwa mu télévision po bamayi oyo kokumbelaka biso na baprogramme na yango nyonso bakotielaka biso ekozala mpenza na motuya ya kolokolamusa makanisi ya bayindo émission bizaleli eye okati ya mabota na bino se na ntina ya koluka bolamu na bino na biteni nyonso soki bankoko so mikobanda kozala te na eteni ya technique bokobanda kolanda biso mokolo nyonso ya mibale chaque mardi na ngonga ya 16h30 kino 17h20
ndesika o wapi biso na bieto koyaka lisusu kokumbela bino makanisi na émission iye bizali kasi na bino baye bozali kolanda biso na bandaku mposa ya kokabola na biso makanisi ezali koleka na plateau ya Vomu Télévision na émission oyo bo hésiter te bobenga biso na ba numéro ezali affiché na se etando bokozwa ba directif ya malonga oyo kosunga pe bino bokomela biso na Vomu Télévision po to solola na bino to ko kopesa pe lisusu bongo makanisi bobanga te Vomu Télévision ezali etando ya bayindo mobimba na bisika nyonso oyo bozali tala esika wapi émission na biso ekei ko benda penza suka na yango na mokolo malelo soki bosepelaki na biso kolanda émission mokolo malelo tozongisa matondo epai ya tata kwaku ya Kalau Maisha bango bazalaki na sima ya kamera elongo na tata mbala na tina ya kokomisa biso kitoko liboso ya bandako kuna na iteni ya montage et réalisation tolaki bona tata Ntimba le superlatif absolu lolenge ezali kolubama na kati ya Vomu Télévision to pesi mbote pe totondi botondi na directeur ya programme na biso ya Vomu Télévision na kopesa biso lisusu bongo tango pengonga na émission iye pona kokomela kabino na tina koteya bisika bazali longo na penza epai ya le directeur Kankonda Mbuyi émission mokolo malelo ezalaki cordonnier epai ya tata Pero Kwankombe elongo na tata Kivuya topesi bino bambote bayebanso bozali kopesa biso tango pengonga ya kolandaka émission na bino kimia ya mfumu Kimbangu kimia ya mfumu Nesongi Ndila kimia ya tata Mokeli ekoka lisusu kozala okati ya mabota na bino totondi botondi na bino tata Lutumba Luvuvamu soki mbela ekopesa mato lisusu libako tokozanga te kobengisa bino na plateau ya Vomu Télévision matongo totondi bino botondi elongo bongo na mfumu kusuki ya munzala mpanda na ngola yeto kundi pe bongo banengwa ebandeli bamvundi baso bafutuka baso na bimvuka pe babundi baso ya etumba lobiko abayindo pe bayindo baso matondo mingi tokutani pona biso na bino na mikolo mizali koya botikala malamu.